La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille, mbote bandeko bolandaka biso, mbote na bino nyonso esika bozali. Bandeko na ngai en tout cas boyebi bino moko likambo o ezolekela comédien na biso DiCaprio, car nde balobaka Dicap la merveille. Alors lelo na ye koyebisa bino tope na eli bino lisusu comédien na biso DiCaprio, ye moko aza mpe na maloba ebele oyo akoki koloba na bafani na ye nyonso. Et na bato ebele bazotuna kanga ba question bele à propos ya DiCaprio, Xile Boteloa, est-ce que DiCaprio a zongi tote? Problème ango nini? DiCaprio, bato ebele batuni pona DiCaprio. Alors, DiCaprio atanga kombo ya mutu oyo abwakeli maladi. Atanga kombo ya mutu o asali bongo, en tout cas, eza vraiment pas si pe mawa. Eza vraiment pas si pe mawa pona ba comédien na biso ya Congo. Alors ba makambo eleke bele bino moko boyebi DiCaprio azana na Kinshasa te, azana Kisasa te, azana Kinshasa te, azali kuna na ba Congo na matadi epai wapi oyo azozwa ba traitement na ye par rapport ya maladie o babwakela kiye. Alors bandeko nanga DiCaprio alobi ebele maladie na ye uti wapi tozoyo kango ensemble na bino. Alors quand tu es bino, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand tu es bino moko boyebi, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso vraiment partout et si nyonso lien na biso e komela yo. Bandeko, pasi pe mawa, eza pasi pe mawa. Musala théâtre o ezaki musala moko ya malonga. Musala théâtre o kalezaka na kimia moko koyo kozwa idete. Mais lelo musala théâtre koma o koto abwakeli mutu maladi, o koto asali soki ndenge nini, o koto donc chose grave DiCaprio na live bandeko bazo mata pour ke baya ko tuka pe ko bebisa motema na ye. Soki bomo na ye mingi osa ba live ola taka ba cash ne c'est parce que ba photo o auta ko lekisa na muso azaki na ba pota makasi na munoko. Azaki na ba pota makasi na munoko yango a expliquer ki biso ndenge a expliquer ki biso. Alors bandeko nanga sans plus tarder na otikela bino to landa no DiCaprio do bino moko bolanda DiCaprio bino moko to landa ye to yo kango vraiment na munoko na ye moko. Alors bandeko nanga kande na ebisaka bino moko boyebi a tolobaka beaucoup plus ba partage na bino yango nde esalaka biso bien do ba partage na bino yango nde esalaka biso to avancer. Alors partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso vraiment partout. Nzamba lola ako pambola yo. Alors yo pen deko koti na chaîne na biso ko hésiter te ya ko aimer vidéo, en tout cas bo aimer vidéo bo partager et aux amalam. To landa nan comédien na biso DiCaprio après ngana bino tozonga sima. DiCaprio alobaki mwasi na ye patikala ki sima te, mwasi na ye pe ayaki koloba. Likambango ezokende mabe. Likambango ezokende mabe. Oh ba comédien ba bwakisi DiCaprio, oh ba comédien ba sungi DiCaprio te bandeko nanga. Ba comédien ba kotisaki mbongo ebele pona DiCaprio. Ba comédien ebele surtout ba comédien poto vraiment ba kotisaki mbongo pona DiCaprio. Alors to landa nyonso na kimia nyonso to landa. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo
soki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné gafker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to mpe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabète AVC to mpe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection mpe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre mpe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Oui, nati kachine parce que mon okolongai na écran télévision tout téléphone isa pembeni. Ça veut dire na fungura monoko mo basui ko bima monoko kati pinga monoloba liboso batebele. Dans un temps il y a des donc au fond la monoko tout ça pour moi pider wana na respect wana ya bino c'est pour cela na kanga monoko poke basuyi na kata monoko bomonate voilà j'espère naïvi que vous comprendre. Ok, merci Yao Dilondingi Lutumba, merci à toi. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, na bande sukulu ba boy. Pona batoyo ba ibi respecté. Voilà. Na lo baka boy. Live na ngai to ba plateforme na ngai o DiCaprio sala. Ezakate pona critique, ezakate pona kofinga, ezakate po bat ba ofinga batowa, ezakate po bat ba ofinga DiCaprio, ezakate donc bisowa en tout cas mon ya changement côté donc biso eza kofinga te biso ezalaka nde oyo oza nango lokola sagesse intelligence okabuli na baninga bayebi te to oyo poza te oyo tokoki koloba ekoki koyede yo maman avec tout le même respect je vous dois maman comme nanga tana privé comme ça nakoyebisa yo maladie nazobela maman nazana matati sikoyo nazana matati donc voilà donc yangona lelo titre na biso tokomi la responsabilité de l'homme, la responsabilité de l'homme moto il faut ayeba lokola moto responsabilité nini aza nango nakolobela na basi ya mabala nakolobela mibali ya mabala nakolobela toutes les catégories mais sauf que nalobaka mpona moto ayeba responsabilité. Merci beaucoup maman Sandrine. Donc ayeba essentielle responsabilité naye voilà na volonté ya nzambe lokola nzambe ntango asali moto après moto kobebisa nyonso nzambe abisi moto alobi kende multiplier kende sala alobi na mwasi yo mobala kodomine likolo na yo me yo bapusano nyonso ekozala likolo ya mobali alobi na mobali alobi mobali yo okoliaka kaka na motoke na yo donc directement donc ala nde moto na moto
aza na responsabilité oyo batinda ye na mokili. Voilà, en tout cas j'aime. En tout cas nalinga bino bato oyo bible mingi, nalinga bino bato wana connaissance, c'est ça ce que j'aime à vous. Merci beaucoup. Ah, mon désir est ça bon. En tout cas, la plateforme la plus ma plateforme la plus. Moi je parle de quoi? Nanoukoutun, kaka, nanoukoutun introduction koutun cité. Mais déjà mon excellence abandi azulu makambo na éviter suki. Makambo zuluba. Onga kuna lopesa makambo yo zuluba te. Na komi kutata kuna te UK plus UK. Donc si j'ai nano kutu comprendre si j'étais nano tangue si j'étais nano te directement. Do yo bandolo ba ouais yo bandu pesa ba réponse. O bandu ko pesa ba réponse na yo bandi déjà o sali ba analyse de nyonso malamoko. Nano comprendre même pas mon idée. Nano comprendre même pas ta makamnazolo ba. Je vais d'arriver moi. Mtamtema mkusia solo mon excellence na mono benoza mtamtema mkusia saganate donc to bandi pe mana limite kutokomedi ya 10 minutes depuis to bandi donc to funga la kasi koyo ni la bandi ko expliquer makamni na oloba voilà tu kanona ta pendant 20-30 minutes comme ça na yamba motunyo sur live to sula to baksa mon ba idée en tout cas pour landango isa kitoko mamna na oloba sali les abako sali. Ah, ya. En tout cas, je vous donne. En tout cas, nalinga bino makasi, na respecta bino makasi. Pardon na osinga bande konanga nyoso basa. Pardon penza. Bande ko bataraki émission et pas yande konanga amis na lekaki. En tout cas, na isa bino boyo kanga mingi. Boyo kanga pe bo comprendre ngai. Ngaso bo comprendre nga tando beta mabako na batute. Ça veut dire, on ne peut pas tous la bisounie sur Kandenge Moko. Eh ben de Kolongaï, pardon vraiment, pardon, je vous demande, pardon, mais pardon. Surtout bande de Komoko dans la live, Nangasika, pardon vraiment. Bolinga te bisounie sur tous la Kandenge Moko. Namoki di batuni sur Bandenge Mokote. Il y a mon ambition de terre, c'est la responsabilité de l'homme. Donc, ça, batuni surtout aux à la cap, surtout bagizing, fait mon bagizing de faux congolais, nous à la cap, moto, pété. Toi, vous appelez 10, vous avez pété. Maintenant, mon quoi, vous appelez mon toit malam. La famille peut tout l'ingater, battu sur la cap, le yingi, non. Ça va tout sur vous allez yingi, mais faut taper mon co. Ah, ça la pète à la bande à malam. Matika Songo de moi, bonjour. Donc, faut mon tour, mon passe à l'épée, mon malin. Bonjour, ma femme, mon épouse, ma vie, mon chou, mon chéri, mon cœur, mon tout, mon poumon, mon tout. Maman Sifa la Rose, elle est parmi nous. Maman Sifa, bonjour bébé, ça va? Malgré tout sur là déjà, on a Tongo, on a Banan de Wakindi Klassi, mais je vous aime trop, tu es tout pour moi bébé. Voilà. En tout cas, nous sommes en bino, pande konyo sur Bokotawa. Mon tout ça sur aux qui peuvent sur le message, qui peut pour aux en dehors na biswa. Biswa est à Rabongoti. Plateforme est DiCaprio, et ça la uniquement pour édifier bateau, pour orienter bateau, tu parles à la vie. Tu parles à la vie, tu fais un message, une histoire, une histoire, on permet de débattre et puis montrer une leçon par rapport à autre chose. Moi, si je suis en live ici, parce qu'il y aura des gens qui vont na direct bande ko basura non ba mama bana posana yo voilà ok na lobby boy voilà et le message à lelo la sans responsabilité zanini
amasifa kutu na ba video na yalobela yango mingi so bolandi ba video amasifa direct na yanga bomone ezalaka prépre parce que eza oyo tolinga kopesa bato tolobi teke ngai na mamasifa toza parfait koleka tolobi teke ngai na libala na nga toswanaka te tobundaka te ke baprome ezalaka te lokuta soki tolobi bongo eza archifo lokuta je vous dis toswanaka tobundaka mpe bitumba donc voilà tout ezali oyo tobundaka bato bakota siko baloba momba maske na bandi lisusu na bato balongola maske oui téléphone eza moke nde na oloba boye naza monoko nango eza mbala moko na écran donc nafungolaka monoko basuyi ezobima tout ça puis na oloba pendant ta mosusu 1h30 donc oloba kofungolaka monoko kosala basuyi monoko osali te monanaka mpo na respect na bino bato bootala sisa yango na tie max donc moto nyonso ayebi dicapre donc dicapre aza moto alelo te mpo moto aluka elongi na yeba ndenge eza donc okozala wana mpo desine nga mpo oyebi nga malamu. Donc voilà, c'est ça, c'est pour cela nakangi monoko. Donc il a tibo pour que basoyi ndeto solola pour que basoyi pina kata monoko balole mo banini bomona te pour na respect na mino. Pour nous banga basoyi bima po na Facebook na ba réseaux sociaux ko finga ezalaka kezo okatala monoko solo mbebo na ikauka nini na esali azana pota asalaki nini donc idio na ziko finga elekite moto pamba na finga miminga wa papa na ngai wakaka otala monoko ne nika pe minu mungu solo basoyi do tema na finga ona jima yele siko ngai bon en tout cas le koisa pe na no chesu nando sala susu live sa masketi de France la kana masque boy. Donc voilà, c'est plus que ça. Voilà, idée anime, tout si j'ai envie de anime. Maman Orca, bonjour maman. Bonjour maman. Idée na bisu anime, idée na bisu ali. Message à l'élo na ina lovela à responsabilité. La responsabilité na moto nyonso na kushi nyonso toluki ndeti na bacouple bandeko baza bamarie biso toyebaka so babi marie eza moto oyo ake balati alliance no eza mpe na moto mosusu bavandaka ndako moko manano balati alliance te baza esika moko baboti mpe bana mosu mpe nano baboti te bazoprépare vie bazoconstruire vie baza bato oyo baza déjà ensemble donc ça veut dire bato bazovivre ensemble na vie ensemble même na bachoral même na baorchestre na kiamitié na kicamarade boza mibale boza misato il faut na moto nyonso ayebaka sens ya responsabilité na ye donc ayebaka eloko nini oyo aportaka na vie ya bacamarade eloko nini aportaka na vie ya mobali to na vie ya mwasi eloko nini aportaka na vie ya relation nyonso to na société moto oyo il faut ayeba nini naportaka sans ya responsabilité na ngai envers bato eza nini sans ya responsabilité na ngai na communauté eza nini image nini na nango nini nakoki kopesa eloko nini nakoaporte nango souvent biso bato bala to bandeko oyo baza ensemble omona mobali azoplaide mwasi wana mwasi mabe peti wana fo peti tika so na ebaki me na bala na ngai ete mwasi wana me nangi nazongisa biso moke parce que ada na eve basomoki bango mibale mwasi asomoki mobali asomoki na nyoka mais ntango ekomi basanse ya kopesa basanse ya responsabilité il falaki nzambe akondane bango nyonso na eloko moko bango nyonso mais nzambe akaboli moto na moto akabeli moto na moto
alobi yo mwasi obota na douleur mais badésir no makambo nyonso ezala pa mobali ozala likolo na yo tout ça ndenge ndeko na biso auti koexplike awa biso tolobela makambo bambongo te ya banini te awa. Merci beaucoup Nzanzi. Donc biso toloba mambongo te ndeti ndeko na lobi mais nzambe akaboli moto na moto. Bango nyonso basumuki na eloko moko mais olesi ko nzambe ajuge bango nyonso na eloko moko mais nzambe akaboli moto na moto sa responsabilité alobi nyoka yo lokola yo osali boye yo bando otambolaka na libumu okolia mabele epi yebaki yo kozwa talo ya mwasi akobandoni ata yoka na même talo ake na ye ayepa mwasi okobota na pasi nokobota desi no ezala pa mobali ala kodomine okobota ayepa mobali lisusu alebi mobali yo mpe ifo yeba ke okolia na motoki na yo. Donc ça veut dire même ata bato mibale basangani na vie bosangani bosali amitié bosali collaboration il faut yeba ke malgré bosali collaboration mais il faut yeba ke moto na moto aza na sens sa responsabilité ya eloko moko il faut yeba ke eloko oyo malgré toza biso mibale mais ngai mpe ndo naza na droit ya koporte eloko ya kosala eloko oyo nakozela ye te nakoki kotala yango mpo na ye te mais ngai mpe lokola moto ona na sens ya responsabilité fo nayeba mpe apport na nga appui na ngai eza nini. Appui na ngai eza nini, apport na ngai epai ya mobali to epai ya mwasi epai ya camarade epai ya collègue to na association tosali to na nini tobengaka nini banini na biso tosala baclub na biso tosali parce que souvent ezala kaka même na baclub ezala kaka baotalela président omona ata même na bagroupe ya bathéâtre omona même na groupe ya théâtre bactère nyonso bango batelaka président na bango bavanda. Donc soki leader aye te moyen mosala esalema ya te, donc so leader eza te moyen baavance eza te, so leader ake poto bango mpe bavanda, donc so leader aye barépétition te groupe mpe ekufi. Yango mona même na baorchestre bamusicien soki kaka leader ya musique moko akufi orchestre moko akufi orchestre epesa ekufi. Bobi pourquoi orchestre ekufaka? Orchestre ekufaka parce que bato nyonso baza na kati ya orchestre bazoyeba te ke malgré leader aza mais moto nyonso aza na kati wana aza na droit ya koporte eloko. Soki bato nyonso wana mentalité na bango bakomprendre ke na pe na sens sa responsabilité ya koporte un plus na kati ya groupe. Donc ça veut dire ce que moto moko alongwe to leader alongwe bato nyonso baza lokola baza na sens sa responsabilité bayebi baresponsabilité na bango bayebi badroit na bango bayebi koporte un plus. Omona même leader aza te bato bakomprendre te ke leader aza te parce que moto na moto akomprendre na tâche na ye, moto na moto akomprendre ke ngai ndela na groupe nga tâche na ngai eza awa ngai fo na porte ke loko oyo po eloko na porte oyo nde ezo permettre ke groupe eza yango mona na kati même ya bagroupe ya bamusicien ya animateur eza na deuxième voix eza na première voix eza na soprano eza na nani de tout. Pourquoi nyonso parce que nyonso na nde ezosala ezopesa forme ya eloko. Soki forme nyonso wana eza complet ata soki moko elongwe bakozwa voix moko wana batia na place wana eloko ekontinue. Mais souvent lokola bato même basi na bandako ebele mwasi amonaka so mobali abali ye c'est fini. Donc ajuis ayebi te ke ye mpe malgré mwasi abali yo mobali abali yo mais yo mpo oza na sens ya responsabilité oza na responsabilité monene ya kosala na ndako na vino moko na vie ya mobali. Donc oza mpe na eloko ya kosala oza mpe na eloko ya koporte
donc otikalaka ate monima ozela kaka mobali. Ah papa bimaki, papa tiki programme te, papa lobi te, papa sali te. Ah bana tozela papa, so papa sali te tosuka ndeni, so papa lobi te tosuka ndeni. Voilà, c'est pour cela yo bandeko baza na poto mondele. Bon, non, quand on m'a dit qu'on a été, j'étais tous à la ensemble pour ne pas qu'il m'a rendu aux à la trop belle, sur la kekuna. Yango et loko, on dit Nazomi Kempe, to Kabolana Biso, Yako Ibisa, maman, papa, de comment c'est de comment bali. Même ata, une de comment bali, moi ça zos, ozo salati, moi ça zos sala. Il faut qu'on bonne na kate moki. Oluka ko porte implice asaka na Kishasa Kimbali au porte implice pour que permettre compagnon ayo amino bozanaye pour que déséquilibré salate. Il faut tout le temps bozala équilibré na vie ce que bon équilibre bien non so bibale pour sentir que bozala na pasi makasité et l'udere bozala makasité. C'est pour cela il faut montenir soit ibake azana sans sa responsabilité. Babalinga oui, babalinga pona za mwasi, babalinga pona ina ndako, il faut na za soya bana, il faut na lambela kabana, il faut na zoka so mobali, il faut na lambela ka mobali, na sala ka ba posa ne so mobali. Oh oui. Bon. Na nyoso na soki na sali après. Parce que j'en ai loko mosuté. Oh, et ko songa sikoyo que foyer na biso, que vie na biso. Pour que ezala stable. Oh ata moi si nanga kolemba, to mobali nanga kolemba. Parce que e arrivaka na monaka ngana ebeke na debi na kala, ndena ebeke bino ndebo sala misala na poto. Na ibata que non mutunia samsa na poto que musala poto pe kosila. En tout cas, franchement, le cas là n'a pas bon côté. N'a pas que na poto pe muta koza nga musala. Qui a sala qui musala mo pe sili, azengi musala zesu na musala teranda. En tout cas, na kala na mutu na ngebe bon tebe ke mutu na poto do sala musala uzala ti di bon ti ok no kufa na nde babo mbere ba mbongo tout ça. Hein? Après la réalité, on comprend que nous, ils ont des gens qui chassent. Ils ont des misales privés, ils ont des misales à l'État. Donc, l'État, on a matriqué. On est attiqué là pour dire bon, même à Talobi, ceux qui ont joué retraite, et comme ils ont c'est ça la responsabilité. C'est ça qu'on a ôté. Là, cette responsabilité-là. Donc, ça veut dire l'État a joué avec sa responsabilité à vie. Donc, a joué pendant qu'on a ma casse. Donc, pendant qu'on a fort, pendant qu'on a ma casse, il y a un salaire. Mais les jours où il y a un lemba, il y a ça, il y a un salaire. Voilà mentalité, voilà conception. Il faut que ce bateau, tous à la main. Ça veut dire, conception, c'est que le nègre, on va dire au salaboué, nègre, moi, c'est au salaboué, peut-être à Koulemba. Peut-être, Moussala au salaboué, Moussala au Gossil. Ah, le colon Moussala au Gossil. Le colon Moussala au Gossil, n'a pas de sandéni. N'a pas de épaulé, foyer déni. Na ko épaulé vina bisondeni na ko épaulé comment na ko ça na ko sala nini. Donc voilà, c'est pour cela pour vivre de l'eau ils ont vie to vie ils ont des surtout quand ça raté ou surtout quand ça me comme sous mais variété ça me comme sous et ma comme sous na lobango mère fois makambo ngana na lobango eza makambo eleka epa na ngamoko ndeso eleki pa na ngamolo kola moto nga pe na lobi yango mpona bandeko nde toza boye ndenge toza boye
moi je suis malade. Naza malade na quelque part. Mais maman si fatiguée lié moko. Azana bana. Et malade na era ese ngambom. Ashikoyo. Au petit calcul pendant 2-3 mois. Au tina ni 100 francs mais il faut attendre le moment pour le traitement. Et ce qui aussi moi si oyo to aussi collaborateur oyo a comprendre sans sa responsabilité na yo ce qui le boko moko elembi yeba ke mususu na pesani elembi mbara moko. Bonjour Béni Bélif, bonjour à toi. Donc ça veut dire na vie ndenge toza na vie nde toza na sena moi il faut moto na moto ayeba place azali ayeba apport nini azomema na relation za nango apport nini azomema na bato. Oui eza makambo toloba eza meme na mboka surtout meme na Congo oyo bakonza mboka bazozanga. La première des choses il faut créer des choses où il faut permettre moto à cause de la facilité que lobby ceux qui montent à côté retraite place wana makambo ko sungaye lobby ko facilité moto yo awsala musala na musala no sala mbongo wana a utiliser ngo ni sote mais azaka na ndambo pe bomba kana pa. Voilà, c'est ça la sagesse ou l'intelligence. Il faut, nous, comme êtres humains, nous le collaborons, nous le collaborons, tout cultiver. Ça veut dire tout cultiver. Moi, sagesse, on peut permettre maman nanda ko papa, maman ko lemba pour ça la ramsala. Peut-être que tu as un salate, mais il faut qu'on coloque, ou créer. Mais le comment on peut permettre que ce qui a l'envie, on a cause relève pour vie tout éviter. Liwe yaka ilo bakate, maladie yaka ilo bakate, surtout dans mon kilongo lelo, parce que beaucoup là batu maladie na makasi, au soinité, au ibanité, aux en promenité, mais à tu malade. Et le so tu malade, au vandi. Et kosile sikoyo mama kande mutakenda ka musala mama mutasalaka mama ju malati alors papa usani na bana na mama za malati et kosile papa za malati mama ka papa ka mutasalaka papa za malati donc ce qui maman accompagner qui te qui est à sa peau as un soutien, as un aide. Ya mobile, ndo mona, mobile soit beli, vie bébé mignon son balamoko. Voilà, c'est ça moi idée, moi pensée dans ça qui nango. Ya ko meke pe ko partager na biso ba famille. Ya ko va que il faut le cola. Montre quoi ima. Il faut tout comprendre sans sa responsabilité na biso. Donc voilà, il faut le cola bateau tout comprendre sans sa responsabilité à chacun de nous. Comprendre sans sa responsabilité na biso na foyer na ki amitié lobby on ne sait jamais donc na il bateau on ne sait jamais na le bango on ne sait jamais parce que vie eza na ba réalité belé en tout cas ba papa nga ba mama na ngai bande ko na ngai qu'il y a tellement de réalités où c'est pas ça quand même dans le monde de la business, dans le monde de la créativité. Les gens bateau mususu, les gens belle mususu baboya rapenza
kopesa mwasi na mbonga kendo loka po bayebi basi mosusu soki opesi okende loka achange vie achange makambo mobali mosusu kabima loka. Ah, merci maman béni. Voilà. Mais il faut tout pour l'année. Na temps tous en angolelo, na crise mondiale tout en angolelo. Ma sœur, mon frère, ceux qui papa na maman bino mbale et qui bozo lukate yaya lobby moko soit lembi et aux ala passer pour mon songa moninga. Donc c'est le moment. Il y a quoi bah c'est pour l'année. Tout se soutenir pour que lobby ata oswa lembi ou ya ko luka ko so relève ata o koto le boko à droite lembi le boko à gauche ça ko sala le ko la droite et à gauche so lembi le ko la droite ko sala. Donc voilà, moi pensez pour Nazaki Nango pour nos kaburana biso. Merci beaucoup na ba oyo ba compagnon comme donc voilà, c'est très important. Souvent, on le va raboyer. Mais on a sa responsabilité en autoloba. Baïba Kamutu, na langage naïe, Baïba Kamutu, même ne comédie naïe, on comprend qui est la personne. Baïba ka artiste na talent naïe, Baïba Kamosa libala na caractère. Et baïba kapé motoza bien éduqué na soka zo koma na miso bato andenga zo bana miso bato bomoni ngai au fait de père de mena aja muke mais l'éducation ya nzambe na talinga bité ndena zo bana miso bato monoko nangai misa basoi monoko bina moni moi des personnes voyez papa monoko ikauki bwende nini tibaka mbepo papa moni chakata mwani atali bo pona betisa mutu musili bakote eloni na kosala nazwi kashini baso mutu atwinga vi non po monoko mona monoko te basoi te yango na bombi kashini mais siko mutu moko mona koti na live ndeti ya live na yete live ya mutu akoti mais azofinga mutu wana na live na moko et puis kombo na epezali mais azokoma makambu ya mabe o ebiteke live wana banani na banani bazana kati au lieu de comprendre que ça y est de comprendre ça y est les trobi baïba comme ça libana karaté to comprendre ce que mutu abokolio on est dans le bakayote na comprendre que mutu abokolio baïba que mama abokolio na papa abokolio mat o ba pesa ki ya ndo zo la sabisona parce que si vous avez bien éduqué bien respectué donc na miso bato des choses en respect kubanga na miso bato komata eloko moko ya mabe mais si on t'a banga te na miso bato ya so finga ko ma eloko mabe to ça veut dire directement qu'ils éducation oyo maman na papa balaksa ki voilà c'est très important donc en tout cas pour ngai sala nga passe alors ngai na kotelema pona banti valeur nyos na kolobela soki ezaka na biso bakongole photo za la mitu mais awa na ba live na ngai na ba plateforme na ngai en tout cas bata mitu ba osila bata mitu ba osila po ba ofingisa mama na papa parce que na lobango clair na simple news même bibi robi fimbo ebongi na mokongo azuba azuba nde mutu babetaka efimbo donc c'est biblique donc voilà on est sur le monde à côté à comme mabe na otakete na okekana ba parents na ba boti na webi c'est que ça ozu la tsapso ça maman la ksa yo na papa la ksa parce que ah oui ils ont ba responsable ils ont ba pasteur bazao ils ont ba chroniqueur ils ont ba footballeur de toi na bato ah et puis mutu bolo bana boy ba kibia sa pestar bato balinga kaye do ah on est tous ça ils ont ba tout baza tellement na ba musicien bazao pourtant yo koti finga uzuluvala biso uzu kumira biso maka movie za tana mutuna makolote en tout cas il faut blesser biso te biso to blesser yo koleka biso pour comprendre que mutu poso lo banaza comédien do sebe ko ta comédien ko lo banga ta minata lo baka suko finga na finga ngasko na finga te na memoni na comédie do na finga na comédie
et puis na l'action que yo moto abota onde moto akofinga na place na yo parce que na lobaka que éducation apesa yo parce que un vrai moto aza bien éduqué aolanda te ono pour réseaux sociaux bafinga nga personne côté na live amtona finga non parce que bika ça bien éduqué est-ce que bika awa ils ont un frère moko à côté de finga bosani que maman pasteur église na bangwaza amena ngala frère na fingi na kombo na epe na kati acha pe kombo na afinga fingi kana live na mona be telefone izo sonne ma pasteur na bengi allo frère oh yo mtu zo finga no hivi mama na finga na nani yo sana live ya mtu ingani kingani boy isali na sonne yo no baka ba réseaux sociaux otokota koyo kokanza te kake yo ndoza aminanga ndeko na famille ozala minanga te il faut voir que yo ko ozala minanga tamsu mama na bino apa minanga tamsu noko na bino tamsu bo kilo na yo aza minanga tamsu ba semekino ba minanga po na omona abatu mingi tsinga na kota même na Facebook somta. Merci la famille, merci bandeko nyonso obozala ki wana pona kolanda ya bino Irsil Botelwa TV. En tout cas, merci beaucoup et pas nyonso bozali, merci na bino wana bolandi comédien na bino DiCaprio. Naza sur bolandi vraiment na bouquet binyonso. Donc DiCaprio a expliqué beaucoup plus musala na bango ya théâtre ndenge ekendelaka. Donc a expliqué biso vraiment musala na bango ndenge ekendelaka. Ndeko nanga soki za mbalano liboso koti na chaîne kaka j'aime car ndenge zala ko s'abonner commenter que otie j'aime nzamba lola ko pambola bien surtout ba j'aime na bino eza vraiment très important aimer biso vidéo et ozala malamu mingi to continuer ko bondela pona DiCaprio to yoki ndenga lobi azaka kakuna na Congo central en tout cas azoko bakaka na ba traitement na ye donc to continuer vraiment ko landela ye ko bondela pona ye et ozala malamu nzambe a restaurer santé na ye et ozala vraiment malamu mingi partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger nzamba kopambolo tango s'abonner ko bosana te cliquez sur la cloche de notification et vous allez vraiment kitoko makasi bisous bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Salina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hôteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.